bokota la famille bokota makambo si ekoti kande tolobaka chez toi Nines TV matière ezangaka te matière ezangaka te. Pourquoi? Parce que na Congo na biso eza pays moko bandeko nanga epesaka biso toujours matière. Ata soki boboyi na bino matière eyaka toujours. Ezalaka bolali bolamuki boyina matière, bolali bolamuki boyina matière. Wana penza ezalaka Congo na biso bandeko na ngai. Lelo o Étoile Nines TV aye lisusu na makambo ka ndenge boyoka kande bomona sur les réseaux sociaux concernant ndeko na biso to comédienne na biso na kombo ya Coquette Sasa na mobali na ye beauté image bandeko na nga eza kaka ya kobeba eza kaka ya koinda. Ça fait déjà presque 8 mois oyo banungu nungu ebima kaka tieno ndenge eza boye libala Coquette ici ekufa. Coquette na mobali na ye basi bakabwani. Ça fait déjà 8 mois. Ebele ya batu ba yela rabiso banaliza awa. Ebele ya batu ba lobaka. Ebele ya batu kutu ba ya no mama Étoile no mona rapé na ba er mosusu Coquette ala taka lisusu alliance te. Bandeko nanga yango lelo ba vérité nyonso na poasa kande tolobaka chez Étoile Nines TV bandeko nanga ba vérité nyonso eyaka na poasa. Biso awa ba vérité nyonso bandeko nanga totia kango na mesa. Makambo o teke nona kote la kingandi na sala boy ezalaka te. Kande na lobaka chaîne na biso eza chaîne na bana nzambe donc vérité sur vérité la famille. Nyonso totia kango na poasa, nyonso tolobela kango, nyonso tobetela kango lisolo bandeko nanga na ndenge moko ya bien. Et osala pasi penza ya makasi kande na lobaka na système moko ya kitoko la famille. Dans la vie toyebaka ndenge nini ya komi batela. Et surtout na lobaka le mariage c'est pour le mature. Soki omoni ke nanu naza mature te ya kobala kowelelisa kobala te. Zela mukolo oyo komona ke non akomi mature wana kota na ndako libala. Parce que le loto omona batu mosusu non parce que j'ai 30 ans je dois me marier. Parce que j'ai 40 ans je dois me marier te. Mariage qui para makambo agité. Oroki kozaloza na 20 ans au bali au vandi pe nanda kwa libala au vandi si pe masolo ozala mwasi onazala mobali. Pourquoi? Parce que ozana sens ya maturité. Ozana sagesse ya makasi. Yango bomona ka batu mosusu babala na bana miketi bakoli. Mariage na bango ezo kendaka. Mais batu mosusu couple mosusu mikolo na mikolo babalani après une année baye ko kabwana. Après une année baye ko divorcer. Pourquoi? Parce que nabango mi balé peut-être moko maturité ezanga. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour naba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi
sensibilisation kanenge zalaka na système moko bien, na système moko kitoko, na système moko goût la famille. Gavker ayeli biso ba masolo ya kafu Gavker ayeli biso ba masolo ya kilikili. Kande tolobaka na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker place penza masolo evandaka place penza biloko kitoko ezalaka. Bandeko nanga nini etungisaka yo, nini ebelisaka yo, nini penza eza tension, eza sucre, eza kolemba. Bandeko nanga benga Gavker. O nyonso etungisaka nzoto na yo, o nyonso etungisaka santé na yo la famille, o nyonso etali santé. Benga Gavker azalaka wana pona kosunga. Ezala ba mama omeki makambo maboto omonaka kiono maboto ezo simba te benga Gavker. Ezala ba papa kande tomonaka ba papa mosusu akomi kokoka na kosala makambo lisusu te. Papa akomi ka bilemba benga Gavker akoya na système moko bien pona koya kosunga yo na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na makambo ya ndeko na biso comédienne na biso coquette sasa ba vérité nyonso na poisa bandeko nanga vérité eza nini avant na koto na ba vérité nyonso ekozala moi bien na ya ko sensibiliser nanu batu nyonso ya sika toyebi que chaque fois que to sala ka émission ya sika bato sika pe bakotaka yango ne ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na mama Eugénie Zemanga. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Bambote na yemoko madame Judith Diampovisa la parisienne ya Tongo et sans oublier madame Sandrine, madame Madrine plutôt Mafuta. Voilà la famille, sensibilisation mosusu ya bamapango yango oyo. Kande na lubaka toujours et encore sombelaka bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Bandeko nanga na se ya moyo yo kandenge tozalaka mokilio eza na makambo ebele, mokilio eza na ba surprise ebele. Yango
ezalaka toujours malamu mingi en tant que parent tango oza na bomoi tango oza nanu kaniselaka pe bana na yo. Je sais que ebele ya batu tozangi ba $750 te ya osombaka ba mapangu. Tango osomba lupangu mitia deja na mutu ke non ndenge na osomba na ba papier na mikanda ya cadastre ya leta nyonso mpian ba opesanga na système moko ya kitoko. Sombelaka bana lupangu lelo to ata soki oza te to ozali bana na yo bakotelengana te bana na yo bakobengaka bango bana kuluna te la famille lelo oyo mokili ebalukaka peut-être lelo ozozwa mbongo que dire lobi eza ya nzambe peut-être lobi ozala na makoki te ya kozwaka bambongo sikoyo soki nzambe asaleli yo grâce lelo profiter sombaka lupango ava ba mapango esila na système moko ya bien. Voilà la famille biso ye yo toye lisusu kande to obeta masolo ya ndeko na biso Coquette Sasa. Toyaki komona ba propos, toyaki komona ba live ya ndeko na biso Ana, TikTokers na biso oya yaki na mwa ba video aolakisa ndenge aza na ndaku na mobali ya ndeko na biso Coquette Sasa. Ndeko na biso Ana ayaki koloba ba propos ebele abimisaki ba makambo ya makasi penza ona lobaka ya makasi. Beaucoup de gens d'ailleurs na côté na bango balobi oh c'est vrai libale kufi talaka ba preuve yango wana parce que na kilelo oyo tokomi kaka kotambola na ba preuve soki ba preuve ezate na kilelo oyo bato ebele bakondima te. Donc soki ozoya na likambo surtout sur les réseaux sociaux rassure-toi que non ozoya na ba preuve na maboko soki ba preuve ezate eza na mutu moko te oyo akotikala kondima yo te ekoma nango bongo. Alors bandeko ebele bandimela ndeko na biso Ana eye kosala ke non na kondimela ye ka ndenge ezalaka. Ndeko na biso Coquette Sasa elle est star, elle est une star, oui c'est vrai, mais de l'autre côté azape mutu kande na lobaka na basala nzambe ke non soki mabe ezali c'est tout à fait normal bango pe baloba bango pe ba briser silence, ce qui est normal parce que baza batu baza na mitema kandenge tozaka na mitema baza na mai na makila na nzoto. Alors eye kosala ke non ndeko na biso pe Coquette Sasa akotaki live na TikTok. Place à côté la live ezalaki na TikTok ya ndeko na biso compte ya ndeko na biso Karine Mokonzi. Kuna nde akendaki pe kobimisa makambo nyonso bandeko nanga na poasa. Kuna nde akendaki koloba nyonso. En tout cas, selon ba propos ya Coquette, moyen na tie la bino ba maloba nyonso ya Coquette parce que ba explication eza penza milai. Apesa ba explication na ba preuve nyonso na ba détail. Na landaki na zaki na live wana. Alors, moyen na ya ko tie la bino ba audio wana la famille ezate. Bino moko boyebi ba chaîne ba YouTube ezalaka ka pasi pe mawa. Okoti kozala te ke émission otie ba audio abatu, émission otie ba audio abatu YouTube alingaka te. Déjà na sina tie ba audio abatu ebele na ba émission nanga ona sala avant ya ndeko na biso Coquette. Donc moyen na tie la bino ba audio wana ezate. Selon ba explication ya Coquette, ya ndenge ngai na comprena makambo bandeko nanga eza que ye fi wana depuis kala déjà abando lota mobile ya Coquette abando lota ye sikoyo eye ko coïncide que mobile ya Coquette ake poto tango ake poto kandenge zalaka nde ake kotala ye kandenge zalaka bandeko nanga ale sikoye agitation matakita komi kotindela Coquette ba video komi kosala boye donc wana nyonso pona kolelisaka ka Coquette bandeko nanga eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa yango na lobaka toujours kane na lobaki na bandeli ya émission nanga na lobi mariage ezalaka pona bana mikete mariage ezalaka pona batu o baza mature soki nano za na maturité te kowelelisa kobala te kozala te ke non parce que na komi na 40 ans wana ifo na bala te parce que na komi na 60 ans ifo na bala te soki maturité nano evandi te ekozala malamu kobala na yo te ezalaka bongo parce que ba mariage ezalaka na bitumba ya makasi kobala ya Coquette kaka na kobala ya Coquette denga balaki ezalaka bitumba na vie ya Coquette tango kaka bali
tango ka abalaki bandeko na nga ezalaka bitumba lelo emataki lelo ekitaki lelo ekendaki lelo ezongaki ezaka bongo na vie ya Coquette mosusu bandeko na nga navandaka na oyokela mwana mwasi wana mawa parce que ezalaka toujours malamu tango ozobala osala ta mwa 2 ans ozo savourer bolingo na yo ozo sepela na bolingo na yo mais kobala ya Coquette après kalibala Coquette mwana wana mobali o Coquette abali aza mwana muke kutu Coquette ye moko nde amifutela dot donc bamakambo moko ezalaki ka ebele kote mosusu barit ki mwanga baya kofinga ka Coquette tina ndenge ba Coquette ba totaliser 2 ans et ça 2 ans une année de mariage année ba totaliser une année de mariage to kende sikoyo soki to continue na 2025 de Coquette na biso ko ya ko totaliser 2 ans de mariage donc ezalaka bitumba na bitumba ezalaka oyeye oyezongi oyeye oyezongi eloko kana ko conseiller Coquette kana na pesa ka conseil eza que mwasi ya libala soki babali yo kana ngoza mwasi ya libala kangaka matoyi soki omoni mwasi ya libanda akomi ko s'agiter na mobali na yo akomi kaka mobali wana to soki amoni mobali na yo azaka na posa akangisa video akangisa photo atindela yo pour que yo oyoka motema pasi mwasi ya ndumba barepondraka ye te mpona koya kobebisa réputation na yo pamba te yo mutu oyo koki koswana na ye plutôt ezaka mobali na yo yango conseil bapesa biso soki oyebi ke mobali na nga bimaka na mwasi kingandi soki omoni ke de ton côté okoki kotika mobali na yo te mpona kindumba alors koswanisa mwasi wana te mais swanisa nde mobali na yo ka ndenge mwasi wana bando obenga yo kotindelaka yo bamessage elingaki ezala toujours et encore malamu mingi ozwi ka numero ya mwasi wana obloke yango korepondraka ye te mais mutu oyo koswanisa eza kaka mobali na yo ezalaka bongo conseil ya mibale oyo nakopesa yo eza ke zala mwasi ya mabondeli oyo nyonso ozomona eza bitumba mosusu omona yango eza kaka parce que mobali na nga aza kitoko parce que mobali na nga aza jeune yango bato ebele bazotalela ye te ezalaka na balie mosusu oyo elandaka biso mosusu peut-être na famille na bino balobaki Coquette akotikala kobala te siko ntongo bamoni ke yo penza okweisi nini singa wana ya célibataire ya célibat yango sikoyo ekosala keno bitumba sikoyo ekomi kolanda yo ozanga kimia na libota na yo ozanga kimia na libala na yo eza na mibali mosusu peut-être de nature alingaka na ye kozala mwasi mobali ya basi te mais parce que eza na maloba moko baloba na famille na bango tango bobalani to maloba moko baloba na famille na bino tango bobalani siko maloba wana ekomi kotambola omoni mobali abandi kindumba à l'occasion de rien alors en tant que mwasi yo aza na sagesse aza na maturité babilo mosusu il faut kokotaka yango na prière tiaka mabolongo na se parce que oyo eza normalité Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba à crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu voilà kande na lobaka biloko kitoko eumelaka nango te
biloko agu eumelaka nango te la famille tokomi na biso na suka na partage na biso tobando sala pona bandeko mosusu oyo baomituna eske libala coquette sasa na beauté image baza kaka to baza te bandeko na nga na ekokonfirme bino ke non libala na bango ezali ka ndenge na mabala nyonso bitumba ezangaka te ka ndenge boyebi bino nyonso na mabala nyonso koswana ezangaka te ezalaka bongo me bango mibale baza na bango baza mwasi na mobali bakabwana te bakabwana penza te baza na bango yango bandeko na nga ezalaka toujours malamu mingi na système moko ya bien na système moko ya kitoko soki ozobala tiaka nzambe liboso tiaka mabolongo na se priaka sambelaka na ndenge moko ya kitoko pour que nzambe azala toujours elongo na bino bandeko na nga na komi na nga na suka ya mwa partage na biso ya lelo na système moko ya kitoko na système moko ya gu soki nano tiela biso j'aime tiela biso j'aime soki nano komantaki te salela biso commentaire soki nano salaki partage te salela biso partage parce que biso tosepelaka na biso na partage nga na lela partage na niveau moko pas possible na lelaka penza partage bandeko na nga partage nde esalaka keno ba video na biso ekomi kotalema na système moko ya bien bandeko na nga oyo penza suka bye bye et à la